Prédication Tomatei Yandeko Frank et Pesami le 31 janvier 2021 en Allemagne, Namboka Krefeld. Likomi Yankotela ezwami na mukanda ya 1 Jean mukapo ya misato kobanda mulongo ya liboso ti na mulongo ya zomi na mibale. Talani bolingo nini tata alakisaki biso to atémoigner biso po ete to bengama bana na Nzambe. Pe tozali yango. Soki mokili biso te po ye ayebi Nzambe te. Balingami tozali sasai pi bana na Nzambe oyo tokozala nanu emonisami te. Kasi toyebi ete tango yango ekomonisama tokozala lolenge moko na ye po ete tokomona ye ndenge ye azali. Oyo kani azana elikia kati na ye akomi petola po ye azali peto. Oyo kani abuki mubeko ezali kobuka lisumu ezali kobuka mubeko. Oyebi bino banso ete Yesu ayaki pona kolongola masumu. Pe kati na ye lisumu ezali te. Oyo kani awumila kati na lisumu yende ayeba amonaki yete pe amona yete pe ayebi yete. Bana mike moko te apengisa bino. Oyo kani asalelaka boyenge bene azali sembo. Lokola ye moko azali sembo. Oyo asumukaka azali ya Satana po Satana asumukaka ute bandeli. Mwana na Nzambe ayaki pona ko kweisa misala ya Satana. Oyo kani abotami kuuta na Nzambe asalelaka lisumu te po momboto na Nzambe eumeli kati na ye. Pe akoyi kosumuka te parce que abotami kuuta na Nzambe. Nde lolenge wana tokoyebaka bana na Nzambe pe bana ya diabolo. Oyo kani asalolaka boyenge bene ye azali ya Nzambe te. Oyo kani asalolaka boyenge bene te ye azali ya Nzambe te. Lolenge moko pe oyo alingaka ndeko na ye te. Pwamba te oyo tosangelaki bino pe boyokaki uta ebandeli ezali ete tosengeli kolingana boko na basusu. Pe boko kana na Kaina te oyo azalaki ya moyini to mutu ya mayele oyo abomaki ndeko na ye. Pona nini ye abomaki ye? Po ete misala na ye ezalaki mabe nzokande misala ya ndeko na ye ezalaki ya sembo. Amen. Ngai pe napesi mbote na bondeko na bandeko nyonso na mokili mobimba. Touti koyoka liloba ya nkotela ya nguya oyo ndeko Keller atangi biso banso pe totangi yango. Tozana reconnaissance epa ya nkolo na ndenge ete bandeko ya Zurich bakoki kopesa mbote na bandeko mibali pe basi mingi na bateyi ya mokili mobimba na babota nyonso bankota nyonso pe na bikolo nyonso. Lelo toyambi mbote kuuta na Kinshasa, kuuta na Nairobi, kuuta na Afrique du Sud, kasi tokoyi pe kokoba kotanga baoyo nyonso batendeli biso mbote. Kasi likama munene pe ya kitoko ezali ete liloba na Nzambe epesa makate soki yango esali tina yango eyo ete ya makite. Toyebi oyo ezali koleka basansa nyonso ya suka pe bambula oyo nyonso na lolenge ba changement climatique ezali kosalema réchauffement ya mabele pe makambo mingi ya ndenge wana ezali kosalema sasa ipi lokola ba pandémie to peste coronavirus oyo eza koyeba ta frontière te e okota na bikolo nyonso bankota nyonso ezali kokende bisika nyonso na tine te tozali komituna nini ekoki koya yambo ya bozongi ya nkolo na biso pe nini ekoki koleka sima ya bozongi ya nkolo. Kasi oyo ezali na mutu ya bandeko mibali pe basi
ezali ete biso tozali na bokambami ya makomi. Engebene na Biblia oyo ekomami oyo etandami na bevangile nyonso yango ekoleka yambo ete enlèvement esalema. Kasi oyo ekomami na Apocalypse chapitre 6 wana ekoleka sima ya enlèvement. Kasi mama na likambo ezali ete biso tosengeli kokota na interprétation te bandimola ya biso moko to na théorie, kasi tosengeli kozala na angele pe tokeba na makambo nyonso pe na lolenge nyonso. Na ndenge ata tremblement de terre ezali, ata nzala ezali, ata bapesa ezali, biso ndenge yango ekomami tosengeli kozala angele. Ata ndenge bakomi yango ete likambo ya marque de la bête oyo ekomami na Apocalypse chapitre 13, tomoni ete nyonso wana ekomami ekosalema sima ya enlèvement. Kasi tolingi kosenga bino bandeko botikala kokangama na makambo wana te. Kasi likambo ya motuya mpo na biso ezali nde tomibongisa mpo na bozongi ya nkembo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Ndenge touti koloba yango likambo ya bapeste to bapandemi, ndenge yango ewuti koloba bandakala elobamba bandakala epai na nkolo na biso. Lelo likambo ya mutuya ezali ete tango tozali komona makambo oyo kolekaka biso tokosala nini? Totombola mitu na biso pamba te lisiko na biso to redemption na biso ekomi nde pembeni. Amen. Kotalelaka makambo oyo ezali koleka na mokili mobimba to monde entier, na oyo etali bokulaka to politique, na oyo etali ba religion, esengeli to tika yango na maboko na nkolo. Biso toza na bokambami na oyo eleka toyoki toyibi oyo ezali koleka na Allemagne, oyo ezali koleka na Russie, pe oyo ezali koleka na mboka oyo Chine. Biso banso tozali koyeba oyo eleki mikolo oyo mingi yengo eleki nini eleki na États-Unis, pe tolandi yango toyebi yango ngai moko na landi yango pe na yoki pe na moni ndenge mokonzi ya sika ya États-Unis atiami na musala to investiture ya président ya États-Unis, pe na kati ya losambo na ye ndenge bapesi alleluya na suka ya losambo, pe investiture wana to kotiama na musala ya président na makambo nyonso oyo elingami na kati ya musala wana. Pe tomoni mwasi wana pembeni ya Joe Biden, président ya États-Unis, ye azali vice-présidente ya mboka wana ya États-Unis, pe azwi musala na ye. Bandeko, oyo ezali vision oyo ndeko Branham azwaka, eza 6e vision, kati na ba vision ndeko Branham azwaka to amonaka na 1933. Yango nde ezali koleka na États-Unis. Tomoni ete église ya Rome etie liboko, etie maboko to appui na mboka États-Unis. Pe tozali komona sasa yipi ete ba président nyonso o baleka na États-Unis bazalaki ba missioni to ba protestant. Kasi 46e président oyo akoti sasa yipi azali muto ya catholique. Changement ekoti na makambo nyonso. Esengeli toloba yango polele. Ezali kaka te totia miso na kati na Israël, na mboko oyo na ngambo oyo ya Moyen-Orient. Kasi esengeli toyebe ete makambo mingi ezali koleka kuna. Pe tosengeli totala pe kotalela makambo oyo ya président ya sika États-Unis, mawa mingi po ye atiki position na ye pe esali ngai pasi. Kasi nasengeli koloba ete mpo na Israel
président Trump asali mingi koleka ba président nyonso ya États-Unis po pe tozali na reconnaissance na musala oyo ye asalaki po Monsieur Trump Monsieur Trump azali président moko ya États-Unis kaka ye kaka moto azwaki nzela akendeki na Jérusalem ti na mur ya lamentation pe atie liboko na ye na mur wana pe asambeli kasi ye azalaki diplomate te kasi sasaipi tozali kobika makambo oyo ete beglise oyo ya protestante to missioni bazali kozonga na Rome. Église mère na bango te ecclesia mama kobanda mubu 1948. Tozali komona ndenge nini beglise protestante moko na moko bakendeki na lisanga to conférence ya Genève pe basanganaki kasi nyonso wana eseleka kasi sasa ipi tozali komona ete beglise protestante bazwami na conseil mondial des églises to conseil écuménique elingi koloba ete église ya Rome eza kozwa bokasi na malakisi na ye kouta na Rome banseignement ya Rome ezali kokende liboso mingi na oyo etali trinité enseignement pe baptême ya trinité to baptême trinitaire na malakisi ya kokesana ebele oyo ezwami na kati ya Biblia te. Beglise protestante bango pe bazwi yango lokola ndenge balobi yango na kati na Apocalypse ete église mère to mama ya beglise na bana basi na ye bango nyonso bazali kozonga epai ya mama na bango pe boyebe te sasa ipi église mère oyo ezwi ebonga na kati na États-Unis na Maison Blanche azwi esika na Maison Blanche kuna. Amen. Oyo nyonso elobamaki na kati na programme tomoni ke pe tokosala remarque mpo na Israel kuna pe toyoki ete nini ezali kosalema. Toyoki ete bamilitaire bakei na ngomba oyo babengi ngomba ya tempelo ya Yawe ndenge nini bakei kuna na bakamera mpona kofilme pe ndenge nini bazali komesurer mur ya lamentation bazali komesurer ngambo ya west oyo ezwami na ngomba ya tempelo pe bazali kosala kuna misala mpona komilengele mpona botongami ya tempelo pe bazali kosala bamesure bazali komesurer esika bakoki kotia tempelo ya misato. Amen. Nyonso ezali kokoba misala wana nyonso ezali kosalema engebene Apocalypse 11 tozali kotanga ete tempelo ndenge ezali kosalema pe bantoma ya mosala ya bantoma oyo mibale ekosalema po ete ba 144,000 ya bayuda ya ba zomi na mibale ya bakabila ya bayuda batiama ndanga nsima nango Israel ekolanda pe baprovince biblique to masakoli ya Biblia ndenge ekomama utakala ndenge ekomami na buku ya babuku Nzambe ye moko aloba yango bandakala na kondima ya kala pe bantoma bazongeli yango na kondima ya sika apesi lisolo ya mwango
ya lobiko utakala pe tozali na reconnaissance tozongisi matondo epai ya Nzambe na motema na biso na mobimba pona makambo oyo nyonso tozongi na likomi ya nkotela oyo ya kitoko pe ya nguya pe toza na reconnaissance ndenge bandeko ya Suisse uta mibu 50 yenga nyonso tozalaki na mayangani na Zurich pe bayenga nyonso ya santa nyonso tozalaki na mayangani ya kitoko pe epambwama awa na kati ya Zurich. Mingi sikoyo tokoki kosangana kasi mawa mingi pe esengeli na ndima yango likolo na makambo ezali koleka na mokili oyo ezalaki pasi mpona koyangana kasi na ngambo mosusu toza na reconnaissance epa Nzambe na motema mobimba po ete na nzela ya internet bapredikation nyonso ya bamibu 80 ekoki koyokana na mokili mobimba mercredi nyonso na pokwa samedi nyonso na pokwa pe dimanche nyonso na tongo mokili mobimba ekoki kolanda na nzela na internet bapredikation ya 1980 mercredi nyonso dimanche nyonso pe samedi nyonso pe bakoki kolanda yango bakoki kolanda batransmission oyo ndenge tolobaka en live nasengi bino balingami mibali pe basi pe bocomprendre na ngai nazali kotala na mibu oyo nyonso eleki na nsima nazalaki nanu elenge mwasi plutôt elenge mobali nazalaki be mwana muke na 1955 nazalaki na mbula boni boye ndeko Branham ayaka na Europe pe nabikaki mayangani na ye pe namonaki oyo Nzambe azali kosala na tango na biso sima na yango tolandaki oyo elekaki na sima nazalaki mwana muke elenge nakoki kosala mobembo mboka na mboka engomba na engomba mbula na mbula bane oyo 60 nakanisi nakoloba pene na tamboli na voiture na Europe awa bamboka to ba pays 15 tambolaki bisika nyonso wana ezala na Suède ezala na Pologne ezala na Londres bisika nyonso wana pona nini pona koteya message kati sasa ipi nyonso ebongwani nakomi na mibu to nakomi na 88e année na ngai banda na botama elo 88e année mbola tuku mwambe na mwambe banda na botama makambo ebongwani misu eza komona lisusu malamu te makolo pe elembi koyoka na ngai pe mwa makambo kasi nakopesa matondo epai ya nkolo Nzambe po ata bongo nazali na bonne santé nazali santé siki pe ata rendez-vous moko ya médecin nazwaki te ata comprimé moko ya bakisi na meli te yango nde esengeli napesa matondo epai na Nzambe nakozongela sasa ipi na oyo ezali koleka na kati na mabele mibembo boni na sali pene na bambolo oyo 65 natamboli bamboka ebele oyo makolo na ngai oyo etamboli pe bakontak ezalaki rétabli ezwamaki mpona bamboka na bamboka nakanisi na ndimi ete natamboli personnellement na bamboka à peu près pene na 176 pays oyo ngai moko na visite ngai moko
Pe tozalaki na contact na bandeko na nzela ya internet. Ba prédication ya mobu 80 ezali ko yokana pe ba lettre circulaire tozali ko publier yango na ba brochure ya mike oyo ezali ko traité to ko talela ba mikonza nyonso ya Biblia. Pe ezana mbulate ezana eleko moko te oyo liloba na Nzambe ezali koteyama to eteyami na ndenge ya sikisiki pe esalami na contexte nango penza ndenge yango ezali kosalema sasa ipi na tango na biso. Pe tokopesa matondo epai ya nkolo pona enseignement biblique malakisi ya Biblia ndenge tozali kotalisa yango ndenge ezali na moboko oyo ya ebandeli. Bandeko mibali pe ya basi basanzo ya euti koleka esengeli na loba yango mingi oyo esami na mokili mobimba. Bandeko bakomi pe tozali na reconnaissance epai ya Nzambe pona ntongo na mosala oyo apesaki na ndeko Branham pe pona ntongo na mosala oyo elandi pe ekangani na ntongo na mosala wana elingi koloba ministère oyo ya enseignement oyo ezali kokotisa liloba ya bule ya Nzambe parce que ntongo na mosala nyonso oyo mibale esangani po ete ndeko Branham ayokaka ndenge Jean-Baptiste atiamaka lokola moyangeli ya boyeye liboso ya Kristo yo otindami na message oyo ekozala moyangeli ya boyeye ya mibale ya nkolo Yesu Kristo. Yango nde ezali koleka sasa ipi. Message ya peto oyo ekangami obele na makomi na Nzambe ezali nde koteyema pe yango ezali confirmé na verset moko te to mibale to minei te kasi etelemi likolo ya Biblia mobimba. Tango nous tozali koteya totalelaka verset moko te totalelaka chapitre moko te kasi malakisi nyonso to baenseignement nyonso ya Biblia esengeli etelema likolo ya banzengeneke mibale to misato. Lokola par exemple lelakisi lokola divinité to bonzambe ya Yesu Kristo bozongi ya nkolo lokola mokonza lokola lelakisi lokola Sainte Seine to elambo mikonza nyonso ya Biblia malakisi nyonso ya Biblia esengeli eteyama na kozwaka verset moko te verset mibale te mukapo moko te kasi tosengeli kotalela makomi nyonso nde yango tosalaki na ngolo na Nzambe tokendeki makomi na makomi chapitre na chapitre moko kaka te lokola ndakisa soki tokei tozwi Apocalypse chapitre 10 tokotelema kaka na chapitre 10 te kasi tobandi wana pe totamboli tokena anzelo ya alliance ndenge akitaki sima nango tokei na Malaki chapitre 3 mulonga liboso pe ya mibale sima nango tokei na kaka na Malaki 3 wana bomoni ete ezali bilaka mibale ilaka liboso verset liboso ndenge komami talani natindeli bino natindi yo lokola moyangeli po ete obongisa nzela na ngai liboso na ngai oyo ekokisami na ntombo na mosala ya Jean-Baptiste
yango wana ye akoki kopesa litatoli ete ye moko azalaki moyangeli ya boyei ya Nkolo Yesu Kristo. Pe apesi litatoli messager to motindami ya alliance oyo boza na posa ete aya ye oyo aye ndenge yawe na bibele yawe na ba armée alobi yango. Boye soki bokei na Apocalypse chapitre 10 tomoni ete anzelo ya alliance alingami na arc-en-ciel nsima nango atie matambe na ye na mer to mayambu pe atie litambe mosusu na mabele nsima na yango oyo nyonso ekokisami ndenge ndeko Branham alobaka ntango nyonso yango na kobetaka sete alapaki ndai na kombo ya oyo azali kowumela libela na libela. Nsima nango ntango oyo ekosalema mutu oyo akoyoka mungongo wana tala ni ndenge nini toza na reconnaissance mpona komona harmonie kitoko pe sikisiki ya likomi na makomi na ya Biblia pe baverse kati na Biblia ndenge ekomami na Daniel chapitre 12 verset 7. Tango anzelo atelemisi liboko na ye pe alapi ndai na oyo azali kobika libela na libela alobi ete ekozala ngonga moko batango pe ndambo ya tango. Elingi koloba ete na kati na baverse nyonso misato ya Biblia pe mikapo oyo ekeseni tomoni ete nyonso elobami na ndenge ya alima. Nayebisi bino solo esengeli totosa liloba na Nzambe. Oyo azali kotosa makomi te azali mokosi. Pe azwi ngolu kouta na Nzambe te. Amen. Yango nde ezali na mutuya. Nayebisi bino solo lilakisi nyonso ya Biblia esengeli evanda likolo na mukapo moko te, verse moko te, kasi esengeli evanda likolo ya baverse ebele ya Biblia, makomi ebele ya Biblia, ndenge ekomami ete nyonso ekatana na bandengeneke to témoignage mibale to misato. Nasengi bino bandeko soki bozwi beglise nyonso oyo kobanda eglise ya Rome bazwi mukanda ya Matthieu chapitre 28 verset 19 oyo elobi ete bokende na mokili mobimba kobatizaka bato na kombo ya mwana na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Bango bazwi molongo pamba moko oyo pe bazali kozongela yango 1000 fois mbala 1000 to nkoto kozongela kaka verset wana ya Biblia pe bakangami 1000 fois to nkoto moko na libunga wana pe kaka na verset wana pe na chapitre wana baza kobosana ete bantoma basalelaki yango bongo te. Po soto kei na Acte chapitre 2 verset 38 mutu nyonso oyo abatisamaka na mai abatisamaka na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Kasi bango bazwi kaka mulongo wana balingi kokende na Acte chapitre 2 te, balingi kokende na Acte chapitre 8 verset 16 te, balingi kokende na Actes des Apôtres te chapitre 10 49 verset 49 te, pe bango balingi kokende ata na Actes des Apôtres te chapitre 19
na mulongo ya mitano na mitano batikali kaka na libunga wana esika moyini atia bango na kati na makanisa na bango pe batikali kaka na verset wana moko wana pe na chapitre moko wana bali kozwa atali komi mususu te nzoka nde soki bozwi oyo ekomami na Matthieu 26 okei na 1 Corinthiens chapitre 10 pe nsima nango okei na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 mpona koyeba ete nini nkolo alingaki aloba na Matthieu chapitre 26 tolobi yango s'il vous plaît balingami mibali pe basi mingi na bino bandeko batei nazana mokumba liboso na nzambe ya bokasi nyonso oyo ata moko azana yango te na mabele oyo pona etinda ya suka mbela ya suka esengeli nyonso ezala restauré nyonso etiama na ndenge yango ezalaki ne bandeli ndenge nzambe atiaki yango ndenge nzambe atindi yango sikisiki na kati na Biblia Seigneur moko libatisi ya mai moko kondima moko lolenge misato ya komona makambo te ezali Seigneur moko libatisi moko ngai pe nazwaki motindo ya kokende mboka na mboka engomba na engomba pona koteya liloba na ye pe nasali yango na nzela ya pene na ba prédication 80,000 oyo nga nasali na mokili mobimba pe tango nyonso nazali kozongela yango moko te mutu moko te akoki kopresente excuse nkolo ye moko asalaki ete nyonso oyo ekoko kosalema asa sungi mpona oyo nyonso esalema bondima nanu oyamba correction oyo kouta na nkolo ye moko azongeli bino yango mpe lisusu ndenge ndeko Branham azongelaki yango ezali ye te kasi etinda oyo to message oyo yango nde moyangeli ya bozongi ya nkolo Yesu Kristo yango nde ekokende na mokili mobimba yambo ete nkolo Yesu Kristo azonga mutu moko te aza na besoin azongalaka na ndeko Branham mutu moko te aza na besoin azongela nyonso wana pe nalobaka yango ntango nyonso ngai namona ema ya monene nakanisi na se nakomi yango na lettre circulaire moko pe ndenge na yema to na dessiner tante wana ekokani nakanisi na oyo ndeko Branham amonaka ngai pe namoni yango le 19 janvier 1966 namonaki ema wana to tante pe babengaki ngai kita awa na etelo pe bayebisi ngai ngonga na yo esekoki nalobi lisusu na 1966 le 19 janvier ntango nyonso wana mabota bato batelemaki pe balobi pe na podium cercueil ya ndeko Branham ezalaki kasi ngai esengelaki nakita na etelo po naloba na libota ete esengeli mokili mobimba eyoka message kouta na nzambe pe yango na salaki balingami mibali pe basi tozonga nanu
na liloba ya nkotela. Bokoki ko kanisa nini yango ezali ko sala epai na ngai kozwa mitindu kouta directement epai na Nzambe pe kosala oyo Nzambe atindi. Nakanisi na kotelema liboso na nkolo na ngai po ete boyo nyonso bazali koyoka message kouta na Nzambe, bazali komilengela po ete message oyo yango nde ezali moyangeli ya boyeyi ya nkolo na biso Yesu Kristo. Message oyo ezali etinda po ete bato babima. Message ezali message ya correction, message ezali préparation, message ezali kokabwana to séparation. Ndenge touti kotanga yango na liloba ya nkotela esengeli tozwa position ya bana mibali pe bana basi ya Nzambe. Amen. Tozali bana mibali pe bana basi ya Nzambe na ngolu ya Nzambe. Tobikisami ndenge elobami na likomi ya nkotela ekomami na 1 Jean chapitre 3 mulonga liboso. Talani bolingo nini tata alakisi biso po ete tobiengama bana na Nzambe. Yango nde tozali. Ezali penza kitoko mingi. Ezali kaka elaka te, kasi tozali penza bana na Nzambe. Yango nde kokokisama ya bilaka. Amen. Kasi liloba ya mutuya ezali engendré to kotiama ya mumboto ya Nzambe. Wana ezali mutuya monene. Liloba mususu to mo mususu ezali kobotama to naître. Tozali komona malobo oyo nyonso mibale na makomi ya ntoma Jean oyo akomi na bepitre na ye. Kasi awa likambo mutuya ezali engendrement to kotiama ya mumboto ya Nzambe. Po ete yambo ete obotama esengeli nanu mumboto etiama. Ndenge yango ekomami na Psaume chapitre 2 verset to molongo ya sambo. Ozali mwana na ngai ya mobali pe otiami ozali engendré lelo. Bokanisa na milongo ya Biblia ndenge ekomami na mukanda ba Hebreo pe na ototalelaki mukanda ya Psaume mukapo ya mibale verset ya sambo pe na mukanda ba Hebreo mukapo ya liboso ndenge tokisi kotalisa yango. Likambo mutuya nde ezali kotiama ya mumboto to engendrement. Esengeli nanu mumboto etiama. Ndenge totangi yango, ndenge tomoni yango na elanga ya Eden. Deja kuna na elanga ya Eden, Yawe Nzambe na biso atiaki bokabwani na mimboto nyonso mibale. Katikati na mumboto ya nyoka pe mumboto ya Nzambe oyo yaki na nzela ya mwasi. Nde mumboto ya Nzambe eye na ndenge ya kotiama mumboto kuuta na Nzambe na nzela ya Molimo Mosantu. Amen. Molimo Mosantu ekoya likolo na yo pe nguya ya oyo aleki likolo ekoya likolo na yo na ombre nango
pe ekotiama likolo na yo. Amen. Ya liboso kotiama mumboto to engendrement, simana yango nguya ya Molimo Mosantu ekoya likolo na yo. Nde simana yango bongo mbotama ekoki kosalema. Amen. Ya liboso nde kotiama mumboto to engendrement po ete to bengama bana mibali ya Nzambe. Amen. Balingami mibali pe basi. Tondima yango lelo. Oyo eza na mutuya pe oyo Nzambe azali kotalela eza nanu liboso likambo ya engendrement to likambo ya kotiama ya mumboto. Mingi bazali koloba, oh, ngana bote misika. Ngana bote misika. Kasi botala na beklezia yango, na beglize yango, bazali koloba, to bote misika. Kasi bango bazali kobwakisa liloba na Nzambe. Bazali kotuka liloba na Nzambe. Bazali kobwakisa bilaka ya Nzambe. Bali kondima oyo Nzambe alaki pona tango oyo te. Pe bazali koleka pembeni ya oyo Nzambe azali kosala. Epi balobi tobota misika. Kasi bana na Nzambe ya solo pe bana mibasi te bana mibale ya Nzambe ya solo basengeli bazala na mumboto oyo epolaka te. Simanango Molimo Mosantu ekoya likolo ya mumboto oyo epolaka te pe bomoi oyo ezwami kati na mumboto oyo epolaka te ekokota kati na mitema na biso. Nde nsima na yango mbotama ya sika na kati na liloba pe na kati ya liloba ekoya kouta na Nzambe. Alleluya! Alleluya! Akumisama pe asanzolama nkolo na biso. Amen. Ezali kaka likambo ya message te to etinda kasi message lokola mumboto oyo epolaka te. Message oyo euti pa Nzambe esengeli etiama kati na mitema na biso, ekota kati na miela to ame na biso, pe sima nango Molimo Mosantu ekoya likolo na biso po ebota bomoi ya Nzambe katikati na biso. Amen. Sima na yango kokokisama ya likomi oyo elobi ete soki mutu azali na Kriste azali ekelamu ya sika. Makambo nyonso ya kala eleki, tala ni makambo nyonso ekomi ya sika. Bongo na molongo ya oyo elandi ya 1 Jean chapitre 3 verset 2. Nakanisi bandeko bozali kolanda bien. Balingami tozali sasa ipi bana na Nzambe. Bana na Nzambe. Kasi oyo tokozala nanu emonisami te. Toyebi biso banso ete tango ye akomitalisa tokozala tokokani na ye, pamba te tokozala lolenge ye azali. Amen. Awa tozali eloko moko ya kitoko. Tozali kaka na nzoto oyo ya nsuni. Tozali komema bomo ya Nzambe kati na miela na biso. Kasi tozwi changement na kati na biso. Pe tozali na reconnaissance epai ya nkolo na biso na lolenge apesi biso ngolu. Pe na kati na kondima tokoki kondima pe koyamba oyo alakaki biso. Donc
tobotami na Nzambe pe mumboto na Nzambe etiami katikati na biso po tozala bana mibali pe bana basi ya Nzambe. Amen. Kasi sasa hivi tozali bana na Nzambe pe lokola bana na Nzambe tozali kati na nzoto oyo ya mabele oyo tokozala nanu emonisami te. Ekomonisama mukolo ya résurrection to liseko na biso. Pe tango yango ekomonisama mukolo ya bozongi ya nkolo Yesu Kristu nkolo na biso, banzoto na biso ya kufa ekozala transformé pe tokozala na ressemblance to lolenge moko ndenge mobikisi na biso to mosikolo na biso azalaki. Amen. Mosikolo na biso ayaki kati na nzoto oyo ya mabele po ete amemela biso mbeka asopi makila na ye ya oyokani ya sika, amemeli biso lisiko to rédemption, amemeli biso réconciliation to boyokani, pe ayeli biso pardon to bolimbisi na ngolu na Nzambe. Amen, amen, alléluia. Pe na ngolu na Nzambe to botami kati na nzoto oyo ya lisiko, na kati na nzoto oyo epolaka simana yango sima bozongi na nkolo Yesu Kristo tokozwa nzoto oyo ya seko na seko oyo epolaka te, tokozongisama na bolenge na biso, tokonuna lisusu te. S'il vous plaît bandeko, boyamba maloba oyo na kati na mitema na bino. Kasi lelo oyo nalingi na exprimer bino souhait na ngai, bolingi na ngai. Botanga lisusu pe na kati na méditation maloba oyo ya nkotela, maloba ya kitoko pe ya nguya. Bino moko bomoni yango, tango ndeko kelera tangi yango ateite akoti mbala moko na losambo. Pe ngai pe lisusu naza na tina ya koteya te. Sima kotanga liloba kitoko oyo ya 1 Jean chapitre 3, naza na lisusu na tina ya koteya te. Po yango ezali prédication to mateya mobimba ya nguya. Tika ete reconnaissance ezonga epai ya nkolo na biso oyo asali ete tozala bana mibali pe bana basi ya Nzambe. Sasa hivi tozali bana na Nzambe, kasi wana nanu emonisami te. Oyo tokozala toyebete tango yango ekomonisa ekotalisama tokozala lolenge ye azali. Nalingi sikoyo naloba na mukuse oyo ezali koleka sasa hivi na mabota na bankota, tobiki yango pe toyoki yango, ezali kopesa pasi makambo oyo nyonso. Kotala mayanga ni moyen sala malolenge esengeli kosalema ezate. Po moyen kotosa bikila oyo nyonso ezali te. Tokoyemba ndenge nini? Tokoporte ba masque ndenge nini? Na biloko ndenge na ndenge? En tout cas bandeko moyen salema ezate. Kasi tondimi ete pandémie oyo ekoleka, Nzambe akosala biso ngolu. Kasi bandeko bokaka na makambo wana te. Ndenge touti koyoka yango na likambo itali vaccin,
mutu na mutu azwa mukano ye moko to azwa décision ye moko. Ngai pe nazwi nkoma batindeli ngai na ebite ndenge yango ekoleka kasi batindeli ngai lettre te nakende nazwa vaccin kasi tozala ba fanatique te. Mutu na mutu akozwa décision na ndenge na ye moko. Pe botika baninga bazana na bango tranquille. Kasi sasa ipi likambo oyo etikali na oyo etali bapese oyo na makambo ba corona oyo ezali penza passe. Lokola bandimi mwana tosala mayangani ndenge tomesana ezali te. Boyebi nini yango ezali kutalisa mpo na ngai. Nakomi mpaka ya mbula moko situation na ngai balingi bino boyebi yango bino balingi mibali pe basi kasi moyen tosala mayangani ndenge tomesanaki ezali te kasi toyika mpiko totia nyonso na maboko na nkolo po ete na ntango oyo na mabota nyonso bankota nyonso pe bikolo nyonso tozana makoki ya kosangana te kasi tozana libaku ya koyoka oyo molimo azali koloba na eklezia na ye na nzela ya batransmission to internet ndenge tozali kotia yango na babande. Na bino ba prédicateur na kosenga bino na kombo na Yesu Kristo, s'il vous plaît, boteya ba interprétation te. Botikala simple. Botikala ba sokemi. Pe nkolo akopambola bino. Tango ekomi mokuse. Ezali pasi poto sangana. Pona oyoka liloba na Nzambe. Kati tolo bango lisusu mbala mususu tolo bango lisusu bo pambwama na mapamboli kouta na Nzambe yango ya nyonso na kati na mabota nyonso bankota nyonso e mingi bingi bino ba prédicateur bo pambwama nazali kosenga ete Nzambe apesa bino obéissance kati na inspiration directe ya Molimo Santo apesa bino révélation na bokambe na Molimo Santo po ete bokoko koteya kozanga mabunga ete boteya kaka oyo ekomami bobele na kati na Biblia ko batelaka contexte ya molongo nyonso pe koteya bobele liloba na Nzambe. Pe oyo etikali totiki yango na maboko na nkolo. Amen. Nkolo ye moko akosukisa musala na ye. Ndenge ya lobi bo tombola mituna bino po redemption na biso to lisiko na biso ezali pene. Nkolo azali koya kelelo ya Nzambe ekobeta voix to mungongo ya archange ekoganga bawe kati na Kristo bakosekwa yambo pe biso batozali bomoye tokozala transformé pe elongo tokokende po tokuta na nkolo na biso na mipepe po tozala po na libela na nkolo na biso. Amen. Nandimi ete batu nyonso oyo bazali koyoka message to etinda ya lelo bazali kopesa matondi epai ya nkolo pona yango pamba te bango bakozala prêt bakozala babongi be tango ye nkolo akoya pamba te makomi oyo totangi 1 Jean chapitre 3 ekokokisama. Makomi oyo totangi tozali bana na Nzambe oyo tokozala nanu emonisami te kasi tango ya komonana
kala mingi te bilaka oyo ekozala réalité ekokokisama ndenge kolo na biso aloba yango. Tika ete lokumu pe matondi epesa mepai na ye pona kondima ya kala pe ya sika. Tozongisa matondo pona ntomo na musala ya ndeko Branham. Nalobi yango na motema na ngai ya sembo, soki Nzambe atindaki ndeko Branham te, ngai pe nalingai kozwa musala ya kokende mboka na mboka kotya eloba na Nzambe to kopesa message oyo te. Sima na yango esengeli toyeba ete tomemi message oyo na kati ya mokili mobimba pe tomoni boyokani ezali na kati na ntomo misala nyonso mibale oyo nazalaki na se ya ntomo na mosala oyo mibu zomi nazaki penza na kangami na ntomo na mosala ya ndeko Branham. Nabiki yango, namoni yango, nabiki pe na yoki oyo Nzambe azali kosala pona tango na biso, nazali nzenganeke. Namoni na miso, na yoki na matoi na ngai, pe nakoki kotatola ete nini, nakoki kotatola nini Nzambe asala, pe nini Nzambe azali kosala. Tika ete bo pamba mwa pe mapamboli na Nzambe ya bomoi e yemoko ezala likolo na bino, pe mbula oyo ezala likula mbula ya jibile pona bino.